bon muto ko meka aussi manga zaite bon comme ngaka bolie batu pona ni babi ke maman livre ya revoir mais ça début na sim mais babi ke bozo perdre muta ko tana sama belé bon trouver maka muno so za normal boza pas l'aise babi ke noto zumu tu moko boye kaka stoli bana biso muto na oya ngata ta kufa mama kufa na zanga na nzambe wa ko meka ngade na kolia yi kuti bitumba somo pa ba pululu nani na kitambo moi si ya pululu na famille ya pululu mais zaki terrible na ko la vidéo ana télé oui to pesi mbo boy ozo mon manga non boy otala mama na pululu boko comment dirais-je boko kaba bituma ndenge ni boko kota mwana ndenge nini la police ye wana donc benda simba bikolo nini yoza mwasi okufeli mobali asali un mois na sama belete bitumba wana yo kufeli mobali basokoli yo tozana bukuya mais tala ni au moins mundweri tanga mwasi nani mama ife tanga kufeli ki mundweri yo kanisi mundweri ba fille théâtre bazalaki te bazalaki ba makanga mundweri bazalaki mais mama ife tavandi na se akundi mobali na ye tala lelo ndenge zo futa ye respect wana opesa ngo chikote respect wana pesa yango mowei mobali yo soko na souci ya chiko oyo na bolingwa chiko oko bundana ba bokilo na oto ko bundana famille mobali te pesa bango lakisa bango ke no yondo mtozo kumba passe wana mais ozo lakisa biso passe wana te ozo pesa biso susu biso artiste passe li susu ozo finga pel susu na biso artiste ele oto osenga na yo vanda na se so ova obono vanda na se telema na yo mais tika ko bundana famille mobali. En fait, bon, tant que Chico est mort, il a dit que Koufi a bundisa bango, Pululu. Basi a Pululu, soi-disant, tout le bas. Pour ce que moi, si au hasard, il est mort, il est belé. Bon, tu généralises, bino Basi a Pululu. Tu sais, bino pardon. Bo sangi sabana nyonso. Bo sangi sabana nyonso ici comme encore. Bino sur maman bozala mon parce que mutu bozolu ko bunda bitumba mutongo pe asa kufi na ye mutongo pa sa ke na ye so bo bundela ye par rapport à quoi on dirait ba yebe loko ni bo yokana ki bo sala loko mo bo na chiko bo ma ye bo no wele loko moko bo non nazo comprendre bino te o so depuis que biso ba artiste fongo la bino miso tuzaki attends tuzaki ne nanda ko eska moko na mona bana mususu bana na moyo na matanga ti je te jure na pululu oui bana bano na ndako mais na moni bango na matanga te na ebité le pourquoi ce moment na bango a garder ne bana na ebité parce que moi sona tono soane trop bien abandu ya kana ndako pa na ngai donc bana wana na moni bango te mi balé wana na moni bango te ya moi sne mobile na moni bango te bon na ebité ta mosu ba voyager na ebité po na moni bango te bana mususu on na point noir bana na pe na moni bango te a dit vraiment Aza vraiment malade Aza sérieusement malade Aza vraiment malade obi malade oyo ezala dionga malade nini oyo ezala ngat na kamwe ne babi na biso tozala nango pancré babi ngoni pancré la na se ya bololo wana siko esili bololo komi sukali ozomon et singa fo ba déplacement comme mena bamboka mususu pona ko tebi ke zona hôpital makaspe a na RDC de singa bambongo ebele mais tellement qu'il n'a rien mais à travailler mingi na kata Congo à ce qui ça batu lelo batu ngo le bageno mobala nzela minu dadi kambala tika uzana nzela minu te mais ami benga kingo mo nzela minu mobala mwasi moko bosunga ye na ba fanatique na ye botala mabe na biso te ba défaut na biso te bosunga bozela te na muta kufa apo bo bagabo lesu dadi to lete azobela j'espère boyoki malade oyo ngana lobi oyo zakati na ye dadi mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba ministère na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba ministère na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle la biso ya santé ngai moko na ba ministère na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga Hey,
okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona bassoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial basé sur First Floor de Movement House, Ajax Walk, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres. Au coquille qu'on transfère mbongo le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tine dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, naba matériel de construction, oyabi bende, oyabi bende, ya lo lengi nyonso de toutes formes, y compris babi low cost, frigo, congélateur, nyonso lingi, et koki kokende. Ça c'est vrai. Expédition nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits kolandelango online. Yes. O ezali solution. Oko zela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto zikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, Oko Swabso facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux gauche nayo, et comme mountain à Yellow Storage. Wana référence monnaie. Tous allez juste na simana yango. Ou soit, na station à Barking, na kwen oya Nandos. Na kwen oya Nandos, nous sommes na wana, Oko soit bis nyoso moni Nicolo, au kiti na 3e ou 4e arrêt, c'est la volonté na yo. Au commune ainsi Oko soit solution à la makambo na yo nyoso. Mona Congo, yango oyo. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchi avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde, merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka et merci à notre site parce que le Lenga Congo, premier site du Congo, donc c'est nous parce que tous trophée Mundela et Bibiso donc. Merci beaucoup à Alfred Dadi Misaka
garçon très très responsable. Merci aussi à Olga Mongita, Moninga ya Diamant, à Rota Bisso. Merci à Bibi Chimakengo, femme responsable. Merci à vous. Et merci aussi à Odilo Mampouya, apôtre José Moutima, merci à vous. Et Julia Mbala depuis Canada, Bambote Belé, na Annie Wallo, donc Annie Wallo, à côté à la Bisso, il y a Christian Loublé. Là, je suis avec Saint-Etienne Bagar, artiste et comédien, Koufaki Belé, na 2019, mais tout sur la même naïe, tout est bilan, et ok boni, makamezo ke boni, Saint-Etienne Bagar, santé bonne. Nangolo Nzambe, ça va. Ça va? Oui. Tu es ok bien? Trop bien. Voilà, santé à groupe Boni. Et ce qui n'est pas bien, Talara Ozana, prophète, qu'on dépose le Dominique, na maman Safara. Donc, il faut m'amener ce qui n'est pas mal. Voilà, tant aux autres, là, le 7e bagarre, bilan d'abord, il y a 2019, l'équipe Boni. Il va nous qui est bien, mais bébaki, parce que trop mal. Donc, bébé, ici, ma campagne, sort. Koufé là, donc bilan n'a vraiment et que bien le bandok qui n'a bien mais n'a souke baby dans ma projet de ça on a battu on a news tout on a donc et bébé qui n'a maï donc voilà donc toujours bandé la en 2020 total à 2020 na fin ce qui est au Kenya na battu nyonso ba kofi ba comédien. C'est vrai tous à bateau mais lui est à passer nanyo pena liwa na ye peut-être nga bo mayope au moins que muto vraiment santé bien ma muto zaki bien zaki bena ta OK liwa président Mundori na ebe kazobela et choka kinge sala kinga passe non nga qui passe parce que na mona que non Aza président le ngolanga na mboka aya na ngana ça vraiment ça la kinga vraiment pas style lo ça la nga passe mais oya muto lingaka bomisa ngai ezaki liwa ya pololo na mona ki ngo ndere kindo ki moko boye parce que j'ai dit aux alaki na bango ensemble donc na bango na ki te mais bazalaki na epela na bandal kutunga na zala na téléphone epela bazo sola na epela sur WhatsApp ngam nazo répondre ye nazo répondre et puis la thème que nous sommes à soutenir l'hôpital à ça maman au sala nga nazo kuma tant que tinda voice na ki voice wana ABC et puis là et puis à tout ni oza ba ngabina sana 7e bagarre tout ça bona abi OK ko 7e teke non to sokuta na yo ya na zona bandala wa tout ça bona ngapena zong seli OK ngam na komeli ngam pe kana répondre sur OK na ko ibsa 7e te abi c'est bon ay go tinda voice mamota ngati voice abi 7e banga boza côté nini abi te dona na limite na première hour mais 7e atika ni na victoire nga nazo ya parler abi c'est bon ko yebi c'était que non nga mutu na bengi OK tant on a eu voice wana na yoki sepelati yoki pelabi chiko penza bi loba tono sekawana maman a bien un appel normal abi o so na ngate o so na 7e ba message nyos tout on zo na téléphone na yo 7e doit répondre na yo ndé a bien na numéro na ngate on do seka am tabuzo be o ga fait ona to disiter mgenga be sopi yo en tout cas vraiment to seka ki moi minga na téléphone na bige non en tout cas il sopi vraiment en tout cas il sopa que ma casse abi non oza abi ngabi tenga na oyate logo obige ngana yate na ngate n'est pas bien bogena epela ça va abi ça va yo nga samedi taba kutani epela ba yoko benga lisusu epela to sololi lisusu wana taba kutani nda we sanga no master to benga ba tams sali nga ka fufa moto samedi na oyana ko na poko comme ça na o daminga bi OK pas mes atino sala sambiona na lambi fufu na lambi penda fufu na lambi pena fufu na nini makoso na chele dongo na lambi pena fufu nzambe na lola lambi fufu 22 na moshi wa na bengi kuta wa mbate na benga wa mbate nga ba 0 heure chana se ngabite uselo mo ezala raté okile msaka bilo na kana na lamba te na kofuta ngabite useli mabe ote zala calme semaine to bana vraiment na oya na parler bonne balifant to nga baza bien
na bisi mo na rablo en ko tsana conjeté bana mo lupo ko na église ngabi na seka mabe po na mbi fu febele na sepete o te tchana se baba na balia esili dimanche to benganité lundi na ba 6h papa makaya zo benga nga zo sanga non c'était maga mutuna kufi même si tu viens à faire pas mon coloti autant là au sala bajete na tongo boyi na tongo o benga mo sa mutuna kufi na katele téléphone na benge pela epela mbingai na epeta soli normal ngabi bon mutuna nga ngonani na kati onini ngabitela ote na kati na ngai ba 6h wana mama linga bien rapporter na rendez-vous to bien absolument tout quelque part na matete mama linga bien ngoza ngabi mama écoute na sokola na 6 na mano sokola na 6 déjà na olat abina côte na veni na yo na si mama kata na mo makazo bien ngali susu kata na mama abi OK na kota mama kati na bisika bi veni niko abi oshiko muda kufit na loba na vie mabe ngabi shiko bululu abi oui ngabi vetika ba jeko on a loko la muka ba besa ngo luka ngo ka ninga ba ufani ka oluki bes mais soki boso luka ba bes na ninga bo izama be pomba na baniko ba mobile ba ngabi pomba to luka ba bes de polana ya nini ya ba kokufu ya ba liboma na siko yebe pula moninga ka tele ko mso ko sa beste ya kokufa awa kufa ninga sola bi 7e tsikolo bebele shiko akufi na benge pela na be pela ba na taba epela finga peli susa boni bogo liboma ngabi no za fo mama linga kota bona tele mama linga boy ni mama linga solo pula kufi mamba enzo ningani na informer mama batu tension équitier sur place to kimse ma on a l'opori na peut-être mon que dans un traitement Dieu ko vana moi ce qu'on appelle comme kota nga ba 7h ba appelle comme kota oui na bi non je suis pas kufi et ça la kinga passe mingi kota la chiko kei karaboye jeune trop jeune trop jeune ngana chiko to vandi na enda ko moko pendant 5 mois ndako moko oui ndako moko ndene bon so fana mutu ndako moko seke boza mo stambali non na tunika to vana chiko ndako moko 5 mois to ta voyage to utana donc asimsenga mbongo ya mois ebele asimsenga 5000 abi non façon ndako tout ça bona akita na hotel yo obi ko zo ndako mais ce que 5000 ngo oko na susu na hotel kasi tango vous dépasser na hotel na pona yebi ye na yebi na ba staff ngabi pona yebi yo tango bana ce ko utiliser okomona mange no mbongo no sili ote simba ka sumo ngabite ndako na ngeza muneto kika kapa na ngai ozwi chambre mususu wana wando vanda oto luganda kuna kimia OK nete ovanda ne peut être 5 mois en tout cas ça qui très bien na bana na ngai na baleki na ngai na ba ami na nga vraiment tout ça là qui vraiment bien donc tu vois tout ça qui le pang mo na zena la guerrière camarade na na PC mbote vraiment bisika za na Paris na mobile na ya papi vraiment ba mbote be bisika bozali vraiment ça là qui biso passe koyoka liwa ya chiko pululu vraiment passe na motema mais choix exacté lumbu na biso molimo ne pe mana kimia lelo na wasanga kaka donc nzambe kaka ndabunda bitumba na yo poso biso to lobi soki ngai na lobi ke no chiko bela kinini kufeli nini na ebité et on a 5 ans nzambe ndabunda abunda omonde nzambe nga bundi pona mundu eri nzambe wana abundela yo pe to yeba nyonso uti wa peso kende wa pesala mbongo pona ni kadi kuka boy okufika boy la quitter vraiment pas si. Voilà, merci beaucoup. Il y a tout le monde qui nous suit, mais il y a un problème après sa mort. Tomoni Mama Chiko na la télévision directement, ba débat na bambanda, makamwa ebele. Est-ce que vous expliquer batu pena? Est-ce que pour lui est-ce que bano na Mama Chiko to ba fiona bazo réclamer na baza bana pour. Bon, Chiko azana bana ebele. Tant tuzaki ni nanda ko esika moko na mona bana mususu bana na mona matanga ti je te jure na pululu oui bana bano na nda ko na mona bango na matanga te na ebité le pourquoi ce moment na bango a garder ne bana na ebité
parce que moi on a tourné trop bien avant de Canada que pas ngai donc bana on a na moni bango te mi balé on a na moni bango te ya moi c'est mobile na moni bango te bon na habité ta mo ba voyager na habité pour na moni bango te bana mususu on a ba na point noir bana na pe na moni bango te donc Chico azana bana belé bana on a ka ba la télévision te Chico azana bana alors moi si ya Pululu basi ya Pululu soit disant tout là-bas pour sur le but que moi si yo azaka ye mo te boza belé bon to généraliser bino basi ya Pululu to sengi bino pardon bo sangisa bana nyonso esika moko bino so ba maman bozala mo parce que mutu bozolu ko bunda bitumba mutu ngo pe asa kufi na ye mutu ngo pa sa ke na ye siko bo bundela ye par rapport à quoi on dirait ba yebelo ko ni bo yokana ki bo sala loko mo bo pona Chico po bo ma ye po bo no wele loko moko bo non nazo comprendre bino te o so depuis que biso pa artiste fongo la bino miso neti lobby beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Kuti bitumba somo pa ba Pululu nani na kitambo moi si ya Pululu na famille ya Pululu mais zaki terrible na ko vidéo ana téléphone oui to pesi mbwa boy ozo mona manga non boy otala maman na Pululu boko comment dirais-je boko kabla bituma ndenge ni boko kota mwana ndenge nini la police ye wana donc benda simba bikolo nini yoza mwasi okufeli mobala sali un mois libuna na sama belete ye wana chic maman nani koko kaka na yebi kombo na été pona yebi basa pour le belé na yebi kombo na été nazo randi batanga otanga kombo wana na yebi si yo bitumba wana yo kufeli mobali basokoli yo tozana bukuya mais tala no omoni mundweri tanga mwasi nani mama ife tanga kufeli ki mundweri yo kanisi mundweri ba fille théâtre bazalaki te bazalaki ba makanga mundweri bazalaki mais mama ife tavandi na se akundi mobali na ye tala lelo ndenge ezofuta ye respect wana opesa ngo Chico te respect wana pesa yango mowei mobali yo soko na susi ya Chico oya na bolingo ya Chico okobunda na babokilo na oto okobunda na famille mobali te pesa bango lakisa bango ke no yondo mtozo kumba passe wana mais ozo lakisa biso passe wana te ozo pesa biso susu biso ba artiste passe li susu ozo finga pel susu na biso ba artiste oko finga biso ba artiste kola limbisa yo telo to senga na yo vanda na se so va obono vanda na se telema na yo mais tika ko bunda na famille mobali en fait bon tam so Chico ye moko muta sili le ko fi yanga zo bundisa bango ha omoni aboy asali pas même 2 semaines mais ba trouble ngo comme go semaine na deux familles boy mais babi est-ce que zaki prêt na maman koko ya regarder na ba télévision na mobali asa prêt te ko leka ako leka ba télévision te yo so quand so leka na ba télévision de ba yo kelo mawa
basu ba mbongo batindeli yo ta ba tinda ba mbongo ngo pe okolia ngana bana no mibalo na yo pula yo so na bana soki 20 soki 18 ambo so yo sala bonga mibale so ba kotala kaka yo moko ba kotala bana misusu te bana misusu pulu so kotali bamba ba français bien ba vivra bien ba maman na ba boko la bango chiko pe quelque part pe bana misusu pe chiko ba no occuper bango ta no boko la bango pe te biso to za ba témoin Ozolanda, ba maman bana pesa qui ba telema, ba loba. Mais pourquoi bazo loba te? Bazo garder silence, bazo sentir que non, bana na biso ba perdre papa na bango. Alors pourquoi pas elle aussi avoir ozali kamba bongo avant d'en ngabi non, na ko film mobile na rola na famille mobile na ngate, na za na maramuna so eleka. Pas même 40 jours. Vraiment. Au décevoir biso. Net grave man qui n'en ma passe ma casse vraiment. Na sepelité. Voilà, c'est la honte donc, pour notre société et pourquoi pas notre culture. Merci à tout le monde qui nous suit. Alfred Adimisaka, respect à vous. Merci à Chichi Chibola depuis Paris, sans oublier Apôtre José Moutima, Serge Nwaba des États-Unis. Merci à vous. Merci aussi à Grace Fila parmi nous. Donc, merci à Olga Mongita. Merci Koyo. Basi wana nyoso ti bazo bunda babi à faire $10,000 et à Maman Olive. Est-ce que c'est un solo? Eza lokuta. Eza lokuta pour au monisco mabe ngo biso ba congolais, biso ba africain. Muta yoke libino mawa mon ki beaucoup feli. Apesi bino mbongo bo panza matanga Maman Olive abatu. Na motema mawana ye. Akundeli bino mwana. Abimisi mbongo oui, aotala ki pour la sekisa ki ye, pour la zala ki bien na ye, zala ki bien pe na papa, atali babi ke non moi na biso akufita sa ntukunda. Moi mbongo apesi wana. Ebi ke bana bazali. Yango apesi. Alors bokowela ngo par rapport à quoi? Bokobundela ngo pona nini? Ampisi ngana ebina ngate super maman apesa ki mbongo ngana ebite. Ponga na ebika ke maman asali ba makamno so ba ku cimetière tout et tout. Et cela ki bongo na ndenge ba pesa ki ba biloko pona matanga isili. Je m'excuse. Makamba 10,000 wana tuka wana famana ndena ebi ngote. Wana sko fona kota na source. Pour le bitana kenena kuti bitumba na zongi. Talaka kitambo lobeza kasi moi ça ngot na famille ya mobali et comme sous na famille ya mobali mama na so na action vidéo donc ozo kata ko image te de la police et pas ibaka kuna bo mais na ibika na ba réseaux sociaux c'est tambo déjà na mawa mingi passe à trop mais au sala roboni et puis na ngene ngoma les pétroliers patron alobi petit na ngashiko vraiment akufi alobi tumé comment ça la manasima kitoko te botika na molimo nanu kuta panzani taleleta pouf na sama belete mutina na panzana sama belete bino bosa bensani bosike bolieki bibino bobomaki bobiki teto bomaito lia ipona Maman Olive ya bommeka omoni bino famille onde bomambo zo sala kabiso nga de chance dire merci famille nga ba yebi nzambe en plus nga na mona prophète konde Paul Dominique pour muta ko meka ko simanga za te bo comme nga ko lie batu pona ni babiki Maman Olive ya ko voir misa debino na sim mais babiki bozo perdre muta ko tana sama bele bo trouver maka mona chose normal boza pas à l'aise babiki notre zumu tu moko boye ka sto liba na biso muto na oya nga tata kufa mama kufa na zanga na nzambe o ko meka nga dem na ko lia yi parce que boza normalité babiki ce qui te kufi ale Maman Olive oya akosunga biso boyina ba ko musala ngo comme business bien ndengeni babo makami belle babo makabasi tolo babongo c'est normalité. Un mot pour Dadi. Voilà, on est presque à la fin, mais la monité. Dadi Kitambala, Nini les sous. Oui, en tout cas, il y a Dadi vraiment, Aza vraiment malade, Aza sérieusement malade. Aza vraiment malade. Obi malade, oyo malade. Nini oyo zalaka. Ngad na kamwe, ne babi na bisu tozala nango. Pancré, babi ngoni. Pancré la na se ya bololo wana. Siko esili bololo komi sukali. Ozomon. Et singa fo ba déplacement, comme mena bamboka mususu pona ko tebi ke zona hôpital la makaspe a na RDC. De singa bambongo belé mais tellement qu'il n'a rien. Mais à travailler mingi na kata Congo. A ce qui s'abattu lelo bato mo le bageno mo balanzela minu dadi kambala tika uzalanzela minu te mais ami benga kingo mo minzela minu mo bala mwasi moko bosunga ina ba fanatique na ye
botala mabe na biso te ba défaut na biso te bosunga bozala te ke na muta kufa après bo bakabo lesu dadi to lete azobela j'espère boyoki malade oyo ngana lobi oyo zakati na dadi bo soutenir ye asekisa bino pendant combien des années za na bino à télévision asekisa bino donc asala bien bola mobele pour na bino po bolonga ta musu ba stress bolonga la ba souci vraiment bosunga dadi famille na j'espère boyebi numéro na téléphone bobengi ye parce que nous dans un hôpital à côté de l'hôpital abimaki azongi le hôpital a ozosenga bongo me babi bino pe ba comédien na bana poto il paraît bon bankaki bango est-ce que bazotala yo yebisa bango nini ba baza peut-être na problème na bino na mutima bili lokolo bisiko zali na Lubumbashi moi ça pembe moi ça taille moi ça mopende vanda lokolo vanda moi c'est mobali na pesi mobali ni bambote belé bisika zali na pesi pe bana na ino so bambote belé bisika bazali na Lubumbashi elo na ngana loba na ba fanatique na biso o bazali partout dans le monde ezaka na potote soki bolobi ke no botala ba artiste comédien ba finga ki bino balobaki bino nde so to bi ke no bino nde bosala biso za to bi nzambe na sala rabat mais to kozala ba ingrate ou ba ingratité parce que bo soutenir biso na ba temps ebele ti lelo to liara ba mbongo na bino bo soutenir biso alors surtout on il y a beaucoup de gens qui me par sentiment mon ekumbi alobi ba n'importe quoi alobi de n'importe quoi abosani ke non yo osunga ka ina ba époque wana yo sunga ka otindela ka valise otindela ka mbongo oso bolobi ke bosala biso mabe botela ka biso susite bombo ya biso ekozala passe mingi parce que bino ne mibali na biso bino ne bas na biso na ndenge nini bino mibali na poto bobala bande na biso théâtre bazakuna basi apoto babala bandeko na biso ya mibali na bandeko na biso mibali na théâtre bazana bino kuna longo alors bolimbisa soki mabelo bamaki botala wana te bino mo yebi donc bolimbisa kaka elo na osenga bolimbisa kaka. Voilà, on est presque à la fin. Merci à Grâce Beauté, désormais Mathieu Bonchier. Avec Grâce Beauté, donc balobi l'excellence, l'architecte par excellence de votre beauté, c'est Grâce Beauté Paris, donc aux alamouindou pembe chocolat, somba mafuta ya Grâce Beauté et au salayo vraiment bien et koko lisayo bien. Grâce Beauté. Na bela kampese Grâce Beauté yebi, même ba amarula, bango non solanga ba mafuta wana. Na ebisi yo nani na bela kampese Grâce Beauté atindelinga mafuta yake ba Fanny petite sœur ya Eugène Mbemba ya nani ya Tembe bela ini na bela kampese na bela kampese vraiment nzoto mobimba na bela kampese Grâce Beauté tanga yo kikage no c'est mbaka bokele mais je te na ko flatter atindelanga gamme mobimba ya mafuta ya Grâce Beauté na ebisa on a parlé mafuta wana tellement que les cher na ko ko somo ce soit bien autala oui donc tant on a tinde linga mafuta wana bisika que non c'était mais qui disant on salango na salela mo mage oui ba na ebiso na ba tâche na zalaki na maboko so nazo kwanya o yokelanga mawa mais sikoyo naza bien posona ngai comme propre grâce à ma mafuta ya Grâce Beauté. Grâce à ma mafuta ya Grâce Beauté. Grâce Beauté, l'architecte par excellence de votre beauté. Donc Paris, Grâce Beauté. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs. On est presque à la fin. Merci à Gloire Diakese, Tracy Mbelenga Pro, Olga Mongita, Moninga ya Diamant. Donc merci à Chichi Bola, couple bons et depuis Londres. Na roté à la bino moi bambote. Na bosanité yabo Alimana Dakar. Vraiment bambote belé na bosanité ma chérie que j'aime beaucoup moi c'est Atalo moi c'est Pembe de so tali yo kumisi nzambe au retour naza brésilienne to azara congolaise Grâce Feelings yi azo feelings bango donc tara na kata Congo mais on est moi na États-Unis on est moi na Canada on est Paris donc ba baraté donc ba tepa grâce à Zalara wapi en tout cas na pespé mbote belé na ba camarade na ngana linga bino mingi Cynthia qui sont pas moi c'est papa Kovu qui sont pas na bosani te ba gros bisous na bosani te maman Antombombo mon motema ya papa quoi donc maman ya Kevin Ntumba bambote belé bisous za na limité 7e rue sans oublier Samantha Kingongo charmante yonde vraiment tala moi si oh so tali moi so le bigete ko misinzambe yé pena chanjaka chaque jour bakabelo
cause de la chapaka lolo le pendant 100 jours a changé à cause de 100 jours monsieur a changé donc il deux fois té il m'a beauté plus vraiment na katia Montréal ou na Canada bambote bel na bosante cousin nga je t'aime beaucoup Kalusha Bakole mobali a pembe wana cousin ngai na bosante ba camarade nyonso. Merci beaucoup Mathieu, vraiment merci. Merci beaucoup, merci aussi à Grâce Fouila la Poulga, Olga Mongita Moninga Diama et toutes les belles nana Batala Rabiso. Merci Nelengia Congo, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Toujours Mathieu Bonche, pourquoi pas votre émission PC La Plus Plus, RTVS 1 Elengia Congo et Zoua. Bye. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre